Donc c'est-à-dire que Nakata Congo. Donc nganga makasi ezalaka nde yende. Hein? Donc nganga makasi ezalaka nde yende. Na Congo ezalaka nde. Parce que na Congo te. Pour na Congo il y a Jésus. Na Congo il y a Jésus. Voilà. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Aux Hollandais, soit Jésus a Zambé, soit à Zambé. Puisqu'il y a un sani, il y a un sani, so il tembe, bouillé na ye. Oh, comme yé. Bana mo. Boya na ye. Eh. Ya la kao. Kao par rapport à quoi? Surtout en ensemble. Tu comprends Jésus est fidèle. Aux Hollandais, on ne mélange pas le ténèbre et la lumière. Un pasteur, c'est un père. Aux Hollandais. Donc, c'est-à-dire que Ndenazawa Nazali papa ya Werason, Ndenazawa Nazali papa ya Jimem Piana, Ndenazali, puisque je suis un pasteur, Nazali papa ya Fali Poupa, Nazali papa ya héritier Watanabe, Nazali papa ya Ferregola, Bango surtout wana Nazali Bana. Aux Hollandais. Mais tant que moi, et tamboleli, ils allaient bien. Tout celui qui est applaudi par le monde, aux Hollandais, ira en enfer. Puisque toi, tu cherches à avoir des applaudissements à Batunamukili. Mais tandis que vous allez nuire na intimité na yon ensemble. Lui, il est d'abord qui? Il a déjà fait quoi? Papa, dans le bien. Vous blaguez, vous sakana na combat Jésus. Vous sakana na combat Jésus. Vous sakana na combat Jésus. Shalom peuple de Dieu. Tout en 21 jours de chaîne et prière. Tomba 21 jours. En tout cas, ma frère, ma sœur en Christ. Tous en gâté. Tous à l'ébélé. Dans 21 jours. Des chaînes et prières. Konga mope na ozala. Kimelu mena mabota na bino boze belé boza na Paris, boza na France, boza na Belgique, notamment na ville province ya Kinshasa, a bongo to sepela mi ko yandela bino. Ba invité moi belé lelo to représenter bino pasteur Abiri. Sujet exam moko stade de Martyrs ya pasteur Mike Kalamba. On a vu beaucoup d'autres autres ba musiciens ya mokili to mixwa koloba na lopoto na biso ya lingala autrement ba bengi bango ba musiciens profanes. Pourquoi cette invitation entre Pasteur Makamba avait invité Wera, le frère héritier, le frère héritier, il avait invité aussi Bill Clinton. Pourquoi tout le monde a qui bon photo veut circuler dans les réseaux sociaux entre le pasteur Makamba et mort. Est-ce que Masolo toujours entre la coulisses par rapport à la mort ou à Koufa na kati stade de Martyrs autres ezakité pour bavita qui d'autres ba mission to benga ba mission ya mokili oyo bazaka penda batambola identiquement na ba mission chrétien l'autre mbino pasteur Biri to remeka ko beta ba sujet moi et belé entre autres je salue maman Noélis Kabelo to mesana ko benga na pat de luxe so boye boko zo ba Kabelo même il y a 2000 pouces on appelle si ingénieur Moussiro Ikwera Mbote a trois ingénieurs bien propre maître où le matin de l'homme sans cheveux depuis Paris. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour mon frère et bonjour aussi Nababoni nous surtout à la mission de chaîne et ticket qui mène ensemble et où mène Mamota na parole surtout. Les allées pour le baissi pour gagner libino tika qui mène à Nino et fan na katina. Et alors mais on a tout basu dans pour la mission na émission au ticket des zamba pambola Nino aux alliés malades ticket des zamba la visiter aux alliés totalement guéris. Peu importe problème aux anangos lombo kwanza et la Bible nous dit que la main de l'Éternel Dieu n'est pas pour te sauver ni son oreille est lieu pour attendre. Bien aimé dans le Seigneur, peu importe les cambouillons s'opposent à l'amour, invoque seulement le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car le Fils de l'homme est apparu pour ôter les péchés dans le monde, pour la souffrance et la katina batu na mukili et non pour
obakisa lisusu mpasi likolo na bato na mokili. Nzambe alola azwa lokumu le révérend pasteur René Abiri, pasteur de l'église Mei, mission évangélique d'intercession internationale aux amis na commune ya Bandalungwa, avenue Patou numéro 7. Tosanganaka chaque mercredi na 17h30 à 19h, vendredi et puis na dimanche na Pokwa également. Je profite de cette occasion et on peut s'emboter na baignon surtout oyo balingaka l'évangéliste René Abiri mingi pe na baye o bazali ko soutenir musala ya Nzambe wana na moni mama na biso Pierrette Koko na kata Australie médecin monene ou wapi azali pe vraiment ko sunga musala na Nzambe na moni mama na biso Mosakoli la servante de l'Éternel maman Paola Schengen kilo à Londres et puis sans oublier mon bien-aimé Alexis Ngandouya Lingaso la badi maman Paola alanda na sima. Vraiment bazali tellement belé maman Dani Bokombe Tsunami, maman Royale Kinalele et puis maman nanga Céline Mujinga wetu ba Céline Zambalola apambola yo et puis grand frère ya moto ya Congo concert que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pasteur Abiri. En tout cas toujours que maman on a sujet état que pasteur ba pression ezaki nini to moni conseil ya pasteur Mike Kalamba na stade ba pression d'abord. Impression na ngezaka ke na moni concert eleki na moni ka concert eleki mais mon esprit était vraiment trop attristé. Pourquoi? Donc mon esprit était vraiment attristé et de voir ce que j'ai vu. De voir ce que j'ai vu durant toutes ces périodes ici, donc oui, c'est bien bon, Bazali n'a besoin de prouver réellement nous sala au basali so qui réellement population peut recevoir kayango ba yo kakabango. Et alors ils ont bien voulu se manifester sur scène na nzungu ya munene otobengi na Congo ya stade des Martyrs. Et tomoni pour Isalemi, tomoni premier concert et puis tomoni puis la deuxième concert. Même mon esprit n'a pas de la joie. Mon esprit vraiment, ils ont inséroté. Mon esprit dort. Lorsque mon esprit est attristé, ils ont déjà un message où tu n'es pas ensemble. Vous voyez, lorsque mon esprit est vraiment tristé. Et alors, mais quand vous ne vous laissez pas séduire. Lorsque vous verrez l'abomination de l'abomination, et continue à une église, et continue à que celui qui lit les Écritures, fais attention. Que celui qui lit les Écritures, à ça la keba, batubota la Bible, mais va comprendre. Le l'homme qui les continue à un aveuglement. Population va souffrir. Donc, on peut comprendre qui est qui. Yamana Eli atala lobite non. Donc, comme si on est keke oyo, yaba makambote ko ngana la nzambe. O ngana banda musala nzamba fa baba kangwana to linya mu le système. Si réellement tu as Dieu, tu dois nous le prouver. Na taro toza monte ko uta likolo te kita. Mais on retrouve ngo biso na ba caractère, na ba comportement. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Aux Hollandais, on ne mélange pas le ténèbre et la lumière. Un pasteur, c'est un père. Aux Hollandais. Donc, c'est-à-dire que Nenazawa Nazali papa ya Werason, Nenazawa Nazali papa ya Jibem Piana, Nenazali, puisque je suis un pasteur, Nazali papa ya Fali Poupa, Nazali papa ya héritier Watanabe, Nazali papa ya Ferregola, Bangonyo Sotuana, Nazali Ban. Aux Hollandais. Mais tant ou moins, et tamboleli ezali bien te bayepa na yo papa esengeli oyeba ndenge nini ya kozala par rapport ya makomi na Nzambe po yo moko pe papa ozolanda okoya na kati na mbeba te ozala sujet ya reproche te. Ça fait de la joie lorsque tout le monde ne connaît pas seulement musicien qui est ne connaît pas seulement pas à la église na limité. Lorsque ne connaît pas seulement qui est au moins que artiste se déplacer à au sein de l'église. Aux Hollandais qui danger na côté na quatre églises il devrait respecter la maramboua poussiwana. Et alors concernant ça maramboua lobi na concerne vraiment mon esprit est vraiment
attristé surtout na dernier concert awawa vraiment na bondeli Nzambe mais na moni makambo ezokende bien te donc il y aura trop de conséquences. Donc on peut déjà kotanga kombo ya Werason tout le monde qui bongo le pasteur Mike Kalamba Tadi Wera tout le monde qui frère héritier tout le monde qui frère Bill est-ce que c'est quasiment important bazala na concert wana ezalaki na moins important ezalaki na moins important pourquoi là ezalaki important donc pe sa raison na ngai présence ya Werason ya héritier Watanabe ya Bill Clinton ainsi de suite présence na bango faut koyeba intention nini ndeko na biso abengelelaki bango ozolanda donc abengi bango pour prouver aux gens là tokobengango bon populisme elle a ba terme mosusu nazolingama ko utiliser ngo te tant que pasteur donc c'est-à-dire que kobenga bango c'est-à-dire que baya non pona baya ko adorer Nzambe mais pour approuver atalisa na bakuté il a de bonnes relations avec eux. Ozolanda. Maintenant, la Bible nous dit ceci qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Vous comprenez? Et lui, kolobate que Werason na mwana na Nzambe te que ceux qui a une église il faut boyaye. Et lui kolobate que fali pour parce que y a une église esengeli boyaye. Voilà. Ozolanda. Donc lui kolobate que ceux qui fait rigole à une église esengeli boyaye. Non, bazali bana na Nzambe, faut koyeba te Nzambe atindi biso pona batu oyo bazali ba malade. Ba malade ndeza banani. Ba Werason baza ba malade. Ba JB Piana baza ba malade. Ozolanda. Donc c'est-à-dire ba malade baza batu baza na image par rapport ya ke batu oyo nanu ba mipesi vraiment pas Nzambe te. Tobenga bango lokola neti ba païen, c'est-à-dire que batu oyo ba yebi Nzambe mais ba pratikaka oyo ezali maloba vraiment ya Nzambe vraiment te. Ozolanda donc bazali bandeko na biso wana mais présence na bango na kati ya concert po na ngai et contribuer na eloko moko te. Au contraire et salir image. Oh. Ozolanda et salir image et bendi polémique. Ozolanda et bendi polémique. Et bendi siko polémique et bendi siko ba n'importe quoi. Donc c'est-à-dire que ndeko mususu koza losala likambo po akoma na sujet batu balobelela ye donc pas monique batu balobelela ye il faut benga banani donc pour nanga na obenga ngoza lokola exploitation. Vous comprenez? Donc ba utiliser bango vous comprenez? C'est-à-dire que soki bango ba ya quitter c'est-à-dire que conseil elinge sa plaque elinge simba te donc fallait y basala donc c'est-à-dire que ya lokola moto alinga sala eloko ne mo boye a comprendre que na makambo nanga o esenga faut contact moko boye na mutu oyo azalaka kuna ya lokola yo kende oyiba na lupango ya mutu mobi wana contact kuna na kati te il faut nona moi oleka oyeba nanu ndenge ezalaka et après na butu oyo oyebi ke note couleur oyo ezalaka boye eza bongo te. Mais toko remarquer loko moko pourquoi pas na kati ya concert wana tomoni absence ya frère Moïse Mlié mais aza ami intime na par rapport ya ba relation na bango d'abord libanda andoko kozala pasteur mais absence ya Moïse Mlié est marqué makasi mais tomoni présence mingi ya ba musicien ya mokili pourquoi cette différence là pona nini te Thomas Lokofi baza na Kinshasa kwa nini babengaki Thomas Lokofi ba papa na biso nani o musicien chrétien musicien na biso vraiment non Dakumuda Newman Dakumuda Newman aza voilà Christian voilà frère Christian vraiment converti. Pensez-vous combien de fois Elinge Zala n'impact Yoso mona te que non héritier a immortalisé Nzembu moko benazo rezo yemba wana wa Nzembu te Nzembu moko bezo yemba wana ya ancien succès boy Nzembu moko be wana ya Madilu. Non, c'est Kester. Il y a Kester et Méné. Voilà. Dis-moi, vous avez Kester. Au moment comment est-ce que retour épaissier. Voilà. Maintenant, quand un chrétien le fait
pour honorer frère Christian. Ozo mona biso ba chrétien, tozo tika ba ndeko na biso ba chrétien, pour okende kolakisa bato mususa libanda que nous avons l'amour. Ozo landa, pour ba dakumuda basawana, ba musicien chrétien ebele bazali o bazana no ba nouveau na no ba yebani na no te. Ozo landa, fallait ko benga ba frère Emeka, ba bon chanter ba papa Carlito. Bazali wana ba frère Patrice Ngoyi Musoko. Bazali wana ba papa na biso ba artiste bazali tellement élevé o ala na braza wana na vraiment ko boye mo ki mangai Kulu Matope ba Kulu Matope bazana no envie ba papa na biso nani José Nzita ba José Nzita ba c'est batu bazali c'est-à-dire que lorsque manifestation ezali ko salema premièrement ezali ko salema c'est pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. Et Moussala et Zambe Oto Salara Oyoyo, ils allent pour gagner gain. Ce n'est pas aussi pour le populisme, ils allaient peut-être pour le te batouba mona ke yonde. Ne cherchez pas à être applaudi par le monde. Tout celui qui est applaudi par le monde, aux Hollandais, ira en enfer. Puisque toi tu cherches à avoir des applaudissements à Batuna Mukili. Mais tandis que aux alliés qu'on nuire na intimité na yon ensemble, ça doit nous faire très mal. Aux Hollandais, ça doit nous faire très mal lorsque tous on a l'abomination de l'abomination. Makambo e salemi o ya kemne ngomoni de salemiana. Sauf que tous on y mana ba temple siko na ndenge ya kala. Sacerdoce. Voilà. Ya ke mosali na nzamba okota na kati sa temple fo bakange singa na lokoloko so bobendi singa bo sentir mouvement te c'est ka kufi kuna na kati puissance est salée Ozolanda lelo yo monde de ténèbres et c'est mixé na kati na basali et transformer basali lelo ba serviteur ba komi ba serviteur double état Ozolanda il vous donne l'impression que je suis un adorateur. Je suis un chanteur, mais tandis qu'il est en train de chanter des mamans. Vous comprenez? Total maintenant le critique, par rapport d'abord à l'adoration. C'est dit ça a un impact il y a un concert et Salemi sur le plan évangélique. Il y a tous les deux concerts, tous les trois concerts. Est-ce que ma Pessibiso résumé? Il y a que nous avons gagné au moins une seule personne qui s'est convertie. Grâce à concert wana même écoute nous l'église na bango mona na batuna ndo ba se convertir sarate voilà vous comprenez c'est quel problème ezali puisque le but ba ya ko bisa Jésus ba lobi Jésus le maître tout le monde mutu mo be kuna zo chasser ba démon wana na lixete Jésus lobi te ba si Jésus a chassé ba démon na komo zo bité botika ye c'est-à-dire que azali contre bisote pourquoi bokende kopekisa ye botika esa musala na ye parce que azana ngambo na biso ozolanda maintenant eloko tout mutu asalaka esengeli résultat na yemwe monana le résultat c'était quoi tomona ba musicien na biso profane tango ba obeta ba concert na bango tomona résultat nango ezozala bazozoma ba trophée wana bazozoma ba hits wana abimisaki album na ye akokende kuna zwi de nino lokola bakamba ba 1 million de vues na ndenga ba YouTube ba biso to bandanga ba musicien ba banda kobeta ba 1 million donc yo yebi makambo wana ndenge ezala mais sikoyo tozwela ngo ba biloko wana ba YouTube wana te mais ba musicien bakendaka bazwaka ba iti de platinum iti de mukengesha iti de Ninibwe, iti de trophée d'Afrique, iti de trophée de Ninibwe. Bazouakon. Mais si quoi résultat nini? Pourquoi bandeko na biso ba chrétien ba juif? Ce qui va perdre, c'est que va dépenser ba mbongo ebele, bandimi va dépenser ba mbongo na bango pour faire voir aux gens qu'ils ont beaucoup d'argent. Pas sabiri to ko barato muke pas sabiri mais là on peut remarquer vraiment ça va tout pas si comment Weranson a mati pe na podium ba pesi micro pour na koloba ke à partir ya lelo le frère Mike Kalambai a continué la cour de grand. Est-ce que c'est Weranson azala thermomètre? Est-ce que Zaki Weranson ne fait pas que frère Mike a continué la cour de grand? Tellement frère Mike fait pas qu'azara déjà na cour de grand. Jésus a continué la Katsamai. Jésus est razobi, mais la Bible nous dit qu'une fois fille attendue dans le ciel. Vous comprenez? Le colon Fongwami, colonne Ekiti. L'esprit de l'éternel Dieu Ekiti.
Voilà, Jésus a continué à Katsamai. Maintenant, lorsque vous voyez un profane monter sur le podium, qu'est-ce qui descend? Il y a l'impact. On se comprend. La minute où toi, il y a puissance contre puissance. Soit tu as un ensemble, mais la makasi. Soit tu as un monde qui est maintenant, biso objectif, na biso il y a que dépeupler le monde d'enfer pour enrichir le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus continue à Katsamai. Il y a le rôle en Renabiri, Nengen, évangéliste international. Une fois qu'il y a matin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la puissance de la parole de Dieu. Il faut que les malades babika na kombo na Yesu. Il faut que les aveugles bamona na kombo na Yesu. Bakufi basekwa na kombo. C'est-à-dire il y a un impact. C'est-à-dire même na matanga. Ah non, t'es donné à pasteur Renabiri à Téléma ça la prière. De tout le monde déjà on s'attendre qu'on recevoir déclaration il y a bénédiction spirituelle. So tango to mona mutu moko boyi. Oyo tango mosusu po to juger. Ozolanda. Oyo tango mosusu peut-être répété. Deux fois, mais peut-être répété. Deux fois, peut-être répété. Ozolanda puisque relation mutuna zambe to ebite zamba za souverain do ya solo la ranena mutunyo sotu di sotu dikila mutuza ye na bandoki na banganga toza ye souffle même ya ndoki za peka ko dépendre na maboko na moka ensemble de toi les sika toko kimelete liboso mai na sima mai likolo zambe na mabele zambe o kimela zamba ngwa ozolanda mais to tango to monique mutu amokili ndenge toko loba a confirmer yo. Est-ce qu'il y a un monopole? Ana responsabilité nini? Ana mandat nini ya Nzambe? Est-ce qu'il y a un puisque Bible solo banabiso nini? Tomi tungisama te pona makambo tozo sala na mukime tomi tungisama nde plus kombo na biso ekomama na livre de vie. Ozolanda tomi tungisama te pona ko remplir ba stade on note ba confirmer ce que va confirmer dans le monde spirituel, dans le monde de Satan, puisque Dieu nous a déjà confirmé avant même la création de ce monde. Azoï dit à Jérémie que j'étais connu avant même que Osala conçu na libuma maman na yo, avant même la fondation du monde. Dieu nous a déjà connus, il nous a déjà élus, il nous a déjà. Il est notre poluka. Ozolanda, c'est-à-dire que les alliés koloba les forts soutenaient les faibles. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses pour tous alliés qu'on remarque. Alors plus na katsa mokili oyo to moni monde les ténèbres est infiltré pour ils alliés ba église. Église il est le commis lié à magie, ba makambo belé lokola ndeti boy. Vous savez acte wane salemi ya lokola ba acte banda ko salema na kala bo fandi be église député moko boyer a outi soki wapi a mati mbala moko na chez de député ozo mona même bandeko na biso ba musulman. Est-ce que musulman ko beta concert na ye asala makambo bandeko wana ba osala abengisa mutaki mbangiste est-ce que musulman to mutu ya vuvamu aliaka na ngulu na ye abengisa musulman pa koya. Bible solo ba clair que il n'y a pas de relation entre le ténèbre et la lumière. On ne peut pas chercher à convaincre les gens. Plus ton Lukato convaincre les gens. Celui de la nuit bien, passer à Bill, il fallait pas le frère Mike a invité Werato, héritier Tobil. Onanga. Falaki baya logo la batutunde bagi kutala na stade Martyrs. Bavandi logo batunyoso. Ce n'était pas important ba matana podium. Falaki baya puisque na podium wana c'est Jésus ou rien. Voilà. Si réellement Jésus était élevé dans cet podium, c'est-à-dire que place wana blague elingeza la terre. Ozolanda. Place wana blague elingeza la terre. C'est-à-dire que mututu oyoza na ba oui honorer invitation na yo, on te dit merci, on peut aussi saluer ta présence dans le micro. On peut dire oui, tu salues wana ba communiquer justement pour vous signaler que tu allez na Dani Nchike là à participer le ensemble avec lui son montrer que nous bénit. Ça passe. Ozolanda. Tu évoluer moins rapide. Et là on peut batumingi bayi Dani Nchike là tuna pasteur Abiri. Le frère Mike Kalamba a joué micro et là il bosso attendait d'abord qu'on senga
peuple de Dieu, kosenga peuple congolais, kosenga ba occidentaux ba balandaka musique na pardon par rapport à ba bêtise ou ya kometaki ou vrai ou faux et morabi ba juger ndenge ba mensana ko juger. Est-ce que c'est essentiel na concert wana kaka frère Mike Kalamba il faut senga pardon le monde entier? Bon, pardon na yoana asenga ki omoni balobaka celui qui s'excuse s'acquise. Ozolanda celui qui s'excuse s'acquise par rapport il y a que vidéo na biso tout au monde na ba propos ndenge nini à tenir. Ozolanda ce sont des propos vraiment parce que ba ko illustrer sur image wana te rapport ndenge frère Mike azo c'est pardon. Voilà. Non, image ya oya katelemi na podium bazoloba ke note bokomona intela koya bongo totala ngana bango soki nani aleki nani yebisa ngai. Bible soloba na biso boye. Priez au maître de la moisson. C'est-à-dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bilanga, Bible ils ont représenté l'église locale et Bilanga. Mais Basali, Basamouké, Jésus a dit, priez au maître de la moisson. Bosenga na kolo Bilanga. Le maître de l'église, le maître de chrétien, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es le maître de l'église. Le maître de l'église, le responsable, le patron de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il est la tête de l'église. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu doit avoir une tête qui fonctionne très bien. On n'est pas là pour critiquer les uns et les autres, mais on est là pour causer sa négotas sous la katinanzela. Wana ezali bêtise, ezali erreur moko très grave. Na misu vraiment yabana na nzambe. Ce n'était pas important. Est-ce que c'était le moment à senga pardon à ce Non, ce n'était pas le moment. D'ailleurs, ce n'était pas le moment et au senga excuse naïe. Oui, à senga excuse pour se rendre compte que maloba ou aloba qui liboso, aloba qui biente. Par rapport il y a que na rosala nini na rosala cherchant ya pour prouver batu. Ozolanda ko bunda yo na nani. Biso ba chrétien ennemi na biso ezalaka Satan. Bible zoloba que nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Bitumba oya molimo na utosilisi ambote. Ndenge Satan aza koyiba biso batu chaque jour azali ko dépeupler ba église. Oh lelo ba pasteur ba komi ngende ko simbelela ngo ba kisi po ba mona ba population, batu bazali bango be baso ba considération na kati ba mboka. Mais vous jouez avec l'église. Vous voulez vous amuser avec l'église, l'œuvre à laquelle Jésus-Christ a beaucoup souffert à la croix. Il y a des gens qui l'évangile pas cité. Ou tu n'as pas boy, oye no ka boy, kutani na mutakabele lola, osombi ketch, osombi mo avion. Okomi ko déplacer omoni kedo kizamba yebiodo zamba yebio po olongwe na makolo komi na kwati po lelo komo kende poto do ndeli ko roba nzamba yebio do ba biso to na kati Afrika do seke nzamba yebi biso te na yo muto yembaka na ba studio na muto yembaka na biso na bazamba na baluzizila yo leke na nini. L'adoration faut oyeba ezali bile ya nzambe ezali siko nzamba fandaka. Un adorateur ce n'est pas un n'importe qui. Un adorateur c'est un instrument de Dieu. Ozolanda ako solana batunyo sauté ako se mélanger na batunyo sauté. Un adorateur c'est quelqu'un qui est irréprochable puisque c'est quelqu'un qui est à tout moment dans la présence de Dieu. Ozolanda l'adoration est communicaka pomoy et communicaka liwate. Passer à Biri. Voilà. Quand tu m'as lobaté. Tout le monde qui est dans les réseaux sociaux toujours. Tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui bongo. Faire l'air à Outaki en Europe. L'air à Kitara qui est là au Romona. Le pasteur Moïse Mbi. Tout le monde a fait bongo. Rencontre entre Fali Ipupa et le frère Mike Kalamba.
Alors, na kati ya rencontre wana entre Fer na Moïse Mbi, entre Fally Ipupa na Michael. Mais pourquoi les deux icônes? Oh, il y a un musicien chrétien tout le bon apparemment parce que bon balé ba Betty Stade, oh bah ça dit ba plein entre Moïse Mbi et Michael. Mais d'autre part, c'est entre Fer et Gola et Fally Ipupa, les deux icônes na musique profane. Ba Betty ba ça dit ba plein na génération na bango. Pourquoi cette interprétation là? Pardon. Netinga vraiment de mon avis. Donc na ba tout ba Betty Stade, batonicité. Na moni muta Betty Stade, c'est-à-dire que le pasteur Claude Kabundouale ça, il y a ça l'évangélisation. Ma Betty à ça l'évangélisation. Denis Lesipe à ça la paix évangélisation. L'archibishop Coutinho Fernando. C'est-à-dire que tant que tu musuba ke ko luka ba recours na palmarès ya batu ba o batondi sa stade kotondi sa wana fo kende na ngoka kota ba wera ozolanda po wana elakisa identité ndenge oyokoza ozolanda wana fo kende kana nga mais so na besoin ya histoire ya évangélisation. Il y a ba évangélisation donc au moins dans le classement. Et alors on appelle évangéliste Rena Biri Nzambe Mandeka Kazosunga au moins dans quelques années to kende pe to ça la évangélisation na 4 stade de martyrs. Et ça m'a des coups de double to Kani martyr to Kani pe na tata Raphaël. Pasteur Abi. To comment to da rochite te pesa monga mais batumi ba mona ki présence pe ya moment d'abord isikilaki na ba réseaux sociaux na ba photo batomoni entre Mike Kalamba et le frère Mike Kalamba et Momo tu peux na kata stade ba musuba ba mona ki Momo na kata stade. Alors est-ce que masolo ya mort comment susu na makama batanzam? Mais déjà faut y que adoration ba démon ba koka ngote ba démon ba koka ko supporter mutazo adorer Nzambe te mais soki mutazo adorer Nzambe et que nganga zoko takaka de ce que biloko neza c'est que moi il était aussi invité te ngana bi c'est-à-dire que na olobela mambo wana te na lobi soko mpongo nganga ndoki magicien akokaka adoration de lorsque Jésus est élevé la Bible nous dit de c'est-à-dire il y a aucun nom de c'est-à-dire il a reçu le nom au-dessus de tous les noms vous Hollanda de c'est-à-dire lorsque le nom de Jésus est cité banganga bandoki baokumba mais si yo tangu yo autant à Congo à Jésus les marabouts s'approchent autant à Congo à Jésus bon c'est qu'il y a quelque chose en toi oyo ezali ko ben ezali ko sala ke bango ba approcher yo ozolanda c'est-à-dire que d'abord na yo ka sujet na bato balobaka mingi na kati ya mboko yo donc c'est-à-dire que na kati ya Congo donc nganga makasi ezalaka nde yende hein donc nganga makasi ezalaka nde yende na Congo ezalaka nde so na Congo te po na Congo il y a Jésus na Congo il y a Jésus il y a Jésus-Christ de Nazareth ozolanda soit Jésus aza Nzambe soit aza Nzambe te puisque ye osani ana eloko osala te soki tembe boye na ye oh comme ye bana mort boya na ye ya na bakao kao par rapport à quoi surtout en ensemble te kombangelo Jésus ozolanda très bien merci beaucoup Pasteur Abir en tout cas vous avez belé bolandi biso na pesi mbote na boulangerie Clara Mabialo la dame supérieure Baxela Raël et Mwembe moi so avanisa masolo ya mapa maman akanga masolo na Bujala 32 azali na Manzapa 32 pe azali ala pe bongo na terrain municipal na Bandal boulangerie Clara Mabialo la dame supérieure moi na e auti ko zo bongo diplôme d'état en tout cas moi na maele na pesi mbote na maître ou le matin de l'homme sans cheveux depuis Paris mususu ko ko pesa la bango d'importance et belé il faut pas ko kitisa ka Jésus hein lui il est d'abord qui il a déjà fait quoi papa na lobby hein vous blaguez bozo sakana na kombo Jésus hein muta s'appelle Saraba bozo sakana na kombo Jésus na lobby bozo sakana na kombo Jésus akozala na makasi na mutu oyo yona yeba sabasa samblaka ozolanda ngande naza je n'ai pas de relation avec les ténèbres tu as la clé à stade de Martin ana kisoka za na classe stade pe mayabo moya ye moko nanya simbia
Bible que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Même les banganga bakufaka. Ozolanda. Même edi mwandima Yesu. Aboya suka na mwandimi Yesu. Siko ye muto ozotanga kombo. Ngana olinga na yeba. Asala nini. Ozolanda. Puisque ngana otangelo makambo o maître na nga sala. Sala ba plein na stade. Papa na ngai. Aganisa ba match ba minene na. Mais akufa okenda wati. Mais on ngana oloba no le maître des maîtres, le maître de tous les esprits. Voilà. Ye akufa pe ase quoi. Asepelisa kabatu. Aya bo Lazare déjà kufa 3 jours. Nepe na oloba no be c'est possible pe na ngonga oyo. Au moins na peke mutu moko otala nga soza na kondima miso mona te bando mona na kombo na Yesu. Amen. Yake mutu moko pasa pe na metu na hôpital na ebisu yo telema kana kondima na yo na bi telema par le nom de Jésus. Voilà. Ah eza makambo okende nango gauche droite te. Jésus-Christ est Dieu. Voilà. C'est lui, il est Seigneur. Voilà. Tu crois au nom de Jésus, tu es guéri. Voilà. Tu crois au nom de Seigneur Jésus, au beau takate, Simba le Bumuna Oloba, je crois et je reçois. Voilà. On ne peut pas avoir peur des hommes et on ne peut pas nous intimider. Bible Soloba, même les séjours des morts n'appréviendront point devant la porte de l'église. Et alors, moment va venir devant la porte de l'église. Papa Nanga, Atayo Moko. Atayo Moko. Qui est ce marabout-là qui peut venir se tenir devant la porte de l'église? Papa, jour wana, vous allez soukanai. Merci beaucoup, Pasteur. Merci à Noélis Kabelo, Noélis, Parc de l'X. Azaka wana beaucoup ta so kitika na mularo wana obi na luka Parc de l'X parce ezalaka pa maman Noélis Kabelo azoteka ba Kabelo ya ba 2000 pouces et ba 1000 pouces yake na Chine, Dubaï, Japon akenaga ajora pepo asomba wana soma zigidate so yo wana okuta okozo ba Kabelo na ba prix nyonso ya ba ni même na Kabelo $10 rejoint ti mata même ya 50 000 100 000 okozo Kabelo en tout cas pas sabingi to ko kabwana. Oui, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup Nayo Daniel Chinkela, merci beaucoup et Nabande Kotou Balani Biso, vraiment Zamba Pambola Bino par plus si quand vous allez vous partager vidéo, toujours pour ça l'évangélisation, pour l'ongola batuna katina ignorance. Donc il va verset biblique non que ça kabatuba tanga Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 à 11. Il y avait un homme un jour Paul Azotea. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu pour toujours nga babibembe. Zola na babibembe ya kande ilanda ko Jésus était un homme de foule. Na mona bibembe bakufa Jésus c'est pour ça ba. Foule ya mbot kende ko kunana foule à Jésus, foule ya Jésus c'est pour ya mutakufa. C'est-à-dire que ndeti nga ndenge nazawa soki nazolobelela Jésus na ndenga solo ndenge na fandi ya mama moko azolanda ngazo azo solution na problème na ye. Ozolanda papa na on doit cesser des aventures. On doit servir Dieu. On ne doit pas servir Dieu pour na koluka populisme, pour na ko plaire bato. Non. Bible Zoloba, ce sont des païens qui cherchent de telles choses. Ce sont des païens. Ce sont des païens. Na pesi mbote na ngai na maman Dani Bokombe Tsunami et puis maman na ngai maman ma fille maman Masolo bambote no ya trop donc maman Perrette Nkoko na katsa Australie que Dieu vous bénisse vous a tellement aimé Riké Banza à l'international petit frère propre de wana Élysée nanga de wana vraiment de Élysée alors ça double force bakalate. Merci beaucoup aussi à David et Tonglinda, mon frère, et puis na Palmer et Tonglinda, Marina Tonglinda, Séverine et Malou, Angela Malou, Steve et Malou, Martin Temboué Malou, Josué Genda, Lionel et Malou, vous êtes tellement béni ma famille, je vous aime beaucoup et tous les fidèles de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Mingi, Benjamin Dassé pour la presse Yamboka, Maître Serpent, Maître Bruno Dikouloussou, mon frère. Mon vieux, je sais qu'à temps Makayamati a participé Bino Tumote passé Yannick Moulumba. Donc merci beaucoup Pasteur Abiri. En tout cas, droit de réponse aux amis, soit Monique et les Akio, tout le monde répondre Pasteur Abiri. Ou bien il y a un numéro. On va passer à droit de réponse. Merci. Shalom peuple de Dieu. Tout en 21 jours de chaîne et prière, tomba 21
21 jours. En tout cas, ma frère, ma sœur en Christ, tous engagés, tous à l'ébélé, na 21 jours de chaîne et prière. Konga mope, na ozala, na kacha chaîne wana, na kombo ya prophétesse Paola, moto oyaza, qu'organiser 21 jours, tomba 21 jours de chaîne, évangéliste René Abir. Tozala nebele pona lokumu na nzambe, tozo ba solution ba problème na biso, bolamu nzambe abombela biso ba richesse na biso tozo yango na se ya moi oyo nzambe abongisela biso bolamu po to vivre. Nzambe akokisela biso yango na tomba 21 jours jeûne et prière. Bozanga te nzambe na biso lokumu ezonge pa ya papa.